kilola aiko sala mokili asalingisi na mai aiko sala nzete asala damu na Eva. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo petosala semeki na yo. Mbote peuple de Dieu, mbote babalani, mbote bapapa bamama, bilenge basi bilenge mibale, ba fiancé, mbote na bino o déjà bozana kati ya ba préparatif ya mabala. Toyambi bino pe tozana esenga kokota bandako na bino na cadre ya émission na biso o to bengi mariage pour la vie. Oyebi ke mariage li émission o ebongisami na ministère chrétien mariage et famille autolobique ministère oyo eye pona ko soutenir ko sunga babalani koloba na o etali libala pe mingi penza na o etali impact ya famille na croissance spirituelle parce que Bible zo senga la biso ke biso nyonso to pesa limenia na libala oyo ezali première institution oyo nzambe asali. Oyebi ke libala ezali na importance makasi epa ya nzambe parce que ye moko yebe tinani nasalaki mobali pe a constataki qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc nzambe ye moko comprenaki que mobali akotikala ye moko te parce que sans moi si mobali azana déséquilibre. Yango tozali kosenga na o mama émission ebandi tozongeli émission pour la saison 2023 tochaki moi pause na 2022 na suka sengela kito kende pe moi vacances tozwa pété en kopema pe po tozwa pété en ko se ressourcer pe ko se inspirer pour que toyeba lolengeni le Saint-Esprit fa kamba biso par rapport ya responsabilité o tozanango ya kopesa bongo connaissance na babalani pe lolengeni ni famille ya libota ekoki kozala na croissance moko ya malamu par rapport ya nzambe. Lelo oyo mabale comme leur problème ebele babalani baza ba difficulté ebele parce que il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la profondeur d'intimité avec Dieu na vie ba couple pe na vie ya mabota ebele l'autre komi ko vanda na mabala ka putika to vanda mais libala eza ba principe libala eza ka te papa na bokutani bobi ya ka to vanda bo vanda ndako non. Le mariage c'est un processus oyo ezali ko s'adapter na ba principe pour que libala na eza la source ya épanouissement, eza la source n'est-ce pas ya bonheur pe source ya bénédiction collective et individuelle ya couple. Yango wana tina ya émission oyo tozali kosala na cadre ya ministère chrétien mariage et famille bisika oyo makambo eza ebele na oyo etali bongo babalani parce que kuna tozana ba école ya ndenge na ndenge oyo tozali ko préparer pour que toyeba lolenge nini ya kozwa yo en charge pe kozwa catégorie nyonso ya batu en charge parce que Dieu réclame, n'est-ce pas, le vrai adorateur. Voilà pourquoi na Jean chapitre 4 verset 23-24 Bible Zoloba Nzambe Zoloba l'heure vient, elle est déjà venue où le vrai adorateur auront le Père en esprit et en vérité car Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer, n'est-ce pas, en vérité. Frères et sœurs, faut comprendre que Dieu et la Bible continue pour dire que ce sont là les vrais adorateurs que le Père réclame
réclame. Donc pour dire que Dieu ne réclame pas n'importe qui, mais Dieu réclame les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ils ont une émanation des hommes et des femmes ou auti na mabota. Libota et outi bongo wapi na union ya papa na maman oto bengi bongo libala. Yango moni que Satana, il est là toujours pour combattre les mariages parce que libala ndezopé sa vie na libota ezopé sa vie na bikolo ezopé sa vie na batu penza baza na besoin que batu na bikolo ba guma mele na ndenge ya solo. Voilà pourquoi quand il n'y a pas l'intimité spirituelle dans un couple, ce couple a un problème. Quand il n'y a pas la vie chrétienne dans une famille, cette famille a des problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent d'une manière païenne. Pe libala elongoli elongwe sens nango saveur nango ndenge ezalaka liboso ya boto kota bongo na mozindo ya losa ya émission na biso pona mkola lelo tolanda bongo clip oya kitoko nde na sima tokutani pona kobanda émission na biso tolanda. Yawe na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga bolamu na yo yango nde meminga hawa soki yote nena be bakala ni solo amotema kumama papa nalingi na yemba kumama papa awe kumama papa Yesu lisolo amotema awe kumama oloyo benganga mwana papa Voilà, pour l'émission, on est Toloba qui peut toujours continuer Koloba, qui est thème autres allez qu'on développer et allez bongo le mariage d'Adam et Ève. Quelles sont les leçons à tirer? Les leçons positives comme des leçons négatives. Parce que ezali libala ya liboso o esalemi. Libala na esalemi epepe sibiso mayele epepe sibiso makanisi ebele na lolenge o esengeli bongo toyeba ndenge nzambe azali kokumbela makambo na ye. Test na biso o tozali kosala tozali ko tobandi nango ezali bongo na Genèse chapitre 2 verset 18. Bisika o nzambe azoloba, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une de semblable à lui. Toloba ki bongo terme aide et ulti bongo na hébreu et nikoloba ezer na hébreu et na français nikoloba soutien, bouclier, protection, ezali koloba aide. Donc ezer ezali bongo mozindo makasi parce que zola kisa bongo oyo mwasi esengeli aza pembe na mobali na ye yango tozali kokota na mozindo pour que tango bobalani boloba te ke na ye pour na zwa eloko mais oye pour otike eloko parce que tango maman na papa bazali ensemble, chacun donne une part. Part wana baza kopesa ezali kobota bambuma oto bengi bana pe ezali kobimisa
croissance na kati ya libala. Tozali kokoba bongo na émission na biso tolobaki mpona comprendre mingi mo oyo Ezer tota lolenge o nzambe ye moko azali, n'est-ce pas, ko utiliser sens wana ya aide par rapport ya lolenge oyo azali bongo kosunga mutu pendenge asungaka, n'est-ce pas, peuple na ye na lumière ya parole de Dieu. Parce que à partir de là, il faut comprendre lolenge oyo yo mama oyo ozali kolandanga, yo papa ozali kolandanga, lolenge nozali ko considérer moi sinayo, lolenge nozali ko considérer mobali na yo, parce que awa tozali ko bela mingi d'abord makambo oyo esalema na libala ya liboso entre Ève na Adam. Mais mingi tozali kotalisa apport ya mwasi et pas ya mobali, parce que nzambe asalaki d'abord Adam na simaye kosala Ève. Donc Ève ezali résultat ya constant o nzambe asali a comprenaki que mobali azalaki déséquilibré, mobali azalaki na ba problème ebele sans mwasi akoke ye moko misunga te. Voilà pourquoi nzambe asalaki bongo mwasi pona mwasi wana azala bongo Ezer eni koloba mosungi, eni koloba soutien, eni koloba secours, eni koloba aide, eni koloba poutre, eni koloba nyonso oyo ya malamu mwasi sengeli amema bongo pembeni ya mobali na ye. Tango nzambe aza kosunga mutu ezate po asela mutu, mais nzambe asunga mutu po mutu a découvrir ba capacité na ye. Yango wana mwasi na kati ya libala, tu es là pour soutenir ton mari, pour que mobali na yo a comprendre o ezali rôle na ye, yo pe o comprendre o ezali bongo rôle na yo. To tangi bongo rapidement Exode chapitre 18 verset 14, et si ka otoza kota la délivrance loko la aide nzambe azopesa mutu pour que alongola ye na kati ya boloko, na kati ya tourment, na kati ya envoûtement, parce que Dieu si il veut aider l'homme et loko a liboso o nzambe aza kosana mutu, c'est quoi? C'est les délivrer. Les délivrer de quoi? Les délivrer d'abord spirituellement. Na kati ya libala mama esengeli pe o jouer rôle wana ya koyeba ko délivrer. Délivrer ton mari na mauvais entourage. Délivrer ton mari na mauvais comportement. Délivrer ton mari na aspect spirituel. Parce que quand la femme n'a pas la vie de prière, alors comprendre ma cambébélité les cas tout autour ya mobile, parce qu'il faut que l'homme et la femme sont d'abord esprit. Et les hommes d'une manière générale sont assujettis aux esprits qui sont les démons ou qui sont les anges ou le Saint-Esprit. Alors l'homme n'est pas indépendant. Et biso mon est au beau thème dans ma bota na biso dans ma famille na biso, on comprend que nous avons beaucoup de problèmes spirituels. Au moins na mutu susu lolenga mela masangeze akindoki. Au moins na papa mususu lolenga kosaka eze akindoki. Au moins na papa mususu lolenge na ye ya kozala irresponsable eze akindoki. Nous sommes déterminés que maman esengeli ozana miso ya spiritualité pour comprendre un partenaire oyozanango pemeni ya mwasi na yo. To tangi bongo Exode chapitre 18 verset 4. L'autre s'est nommé Eliezer, car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Awa Moïse aboti mwana na ye ya mibale, apesi kombo ya Eliezer. Ami lobi na ye que Eliezer ezali manière nanga ya koloba merci na Nzambe na délivrance oyo alongola kingai pembeni ya Pharaon, parce que oyebi bien que Moïse akimaki pembeni ya Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse azwaki parti ya bana Israël o bazalaki bongo esclave na kati ya Égypte. Or Pharaon d'azalaki bongo mutu oyo aneko exercer, n'est-ce pas, pression sur les enfants d'Israël. Pharaon de mutu a décidaki ya kokomisa bana Israël ba esclave, ya ko dominer bango, ya ko longola bango bon moi, ko longola bango dignité. Lelo maman, papa, faut comprendre, il y a des hommes qui sont
vraiment na kati ya esclavagisme spirituel, baza na kati ya domination ba famille, baza na kati ya ba domination ba mari de nuit, ba femme de nuit, baza na kati ya ba domination ya entourage, baza na kati ya ba domination ya ba mauvais comportement to bengi ba anti-valeur. Au moins na mobile aza soulard, azali irresponsable, au moins papa mbata nyo salekaka na kolia na ba malewa, mais à la maison il n'a pas le temps ni de manger, ni de laisser conséquemment bon pour que balamba balia. Tout ça, ce sont des liens, ce sont des problèmes. Parce que tant mon bal azo a soin yanda kuna été, azo a soin ya bana na été, azo a soin ya mwasi na été, c'est un problème qui est d'abord spirituel. Ya nzambe assistance na ye et pas bana Israël, c'était d'abord ya ko délivrer bango, kolongola bango na kati ya boumbu spirituel pour que ba comprendre que bazali bana bilaka, bazali choix ya nzambe. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a créé libre. Ya moment na Genèse chapitre 1 verset 26 à 28, il a dit créons l'homme à notre image et pour que cet homme soit béni, qu'il domine, qu'il se multiplie, qu'il soit fécond, qu'il a donné plusieurs, n'est-ce pas, base ya mapamboli. Oyo muntu nyonso esengeli na sa mokili oyo tango yo bali mwasi oza kati ya libota na yo esengeli o vivre bénédiction en Nzambe, esengeli o vivre domination, esengeli o vivre multiplication, esengeli o vivre fécondité, esengeli o vivre bongo assujettissement. Oza mutu oza ya kopambwa mapo li pamboli ezolanda mutu oyo abali légalement parce que to lobelango pe le susu ya mabala na mabala. Nous avons les mariages et des fêtes o ya katovanda na libala ya libala nyonso eza na degré monté à lipamboli parce que libala nzamba zo ilanda o pazo yeba eza libala oyo papa a fouti dot na ye to baki on ebandeli to baki Adam a payé la dot pour azwa Eve nzamba longola qui est parti ya nzoto na ye parti ya côte na ye pour que a bala Eve. Donc, mobile appelle ça quelque chose pour que azwa quelque chose. Yo pe sengel opesa quelque chose pour que ozwa mwasi na yo na kati ya libala, bovana pe vivre na kati ya lipamboli. Au moins na mobile mususu, il gagne beaucoup d'argent, mais il est incapable d'honorer sa femme, il est incapable de doter sa femme, mais il gagne beaucoup d'argent, il joue avec l'argent. Tout ça, ce sont des liens que moi si esengeli yo o délivrer mobali na yo esengeli yo moi si o telema o fungola miso o lia ko kota mo na kata bonzoto bokumo je na bonzoto bo sa libala bonzoto. Je vous dis, vous allez détruire votre propre couple et vous allez anéantir l'avenir de vos enfants. Lokaliba la famille ba blaga na ngote parce que c'est là où le diable détruit. Ce qui satana ko bundi sa Adana Eve na kata jardin, c'est parce qu'il ne voulait pas que ces mariages aient la réussite. Les balles o e bonga que les balles vous préparez, les balles o vous en katia ba principe. Exacte au bali, exacte parce que tu as besoin, n'est-ce pas, de satisfaire, n'est-ce pas, ba appétit sexuel dans bali. Non, le mariage ça se prépare et le mariage doit répondre aux critères spirituels. Moi si esengelo telema pour délivrer ton mari, quand tu trouves que papa ezali les amalamute, papa za coloniser la libota na ye, papa za coloniser pas maman na ye, maman a comment ko diriger ndaku na yo, moi si lokola mbanda na yo. Tout ça, il y a des implications spirituelles. Et sengel olongo la bitumba ya nzoto okota na bitumba ya molimo. Koko misabo kilo na mbanda na yo te, mais yo kota na losambo. Kota na mozindo et Dieu va t'exaucer. Voilà pourquoi tozo benga tozo la nabiso. Tu as un problème na libota na yo, tu as un problème de prière, venez, nous allons t'aider parce que tozo na partie to bengi coaching. Cette partie-là est importante parce que nous voulons entrer à profondeur, t'aider pour découvrir tes capacités spirituelles pour mettre fin na makambo ezali kotongisayo. Tu es une aide semblable. Tu es Ozali Ezer, Ozali Secours, Ozali Poutre, Ozali Bisika o mobile na yo azali koyekama. Li pamboli a mobile na yo maman ils dépendent de la profondeur à l'osambo na yo. Ils dépendent de la profondeur et intimité de Nzambe. Mais tant yo li ko sambela te maman, tant zo le kaka na maboke, tant zo le kaka na baseri, tant zo le kaka na kotonga, tant zo le kaka na kobima, tant zo le kaka na réseaux sociaux, tu n'as plus le temps de construire ton mariage. Spirituellement, tu dors comme Moutazali
inconsciente, tu te révèles comme Taza inconsciente. Non, non et alors non. Tu es tenté de détruire ton propre mariage. Tu es tenté de perdre ton mari parce que tu ne sais pas jouer un rôle na yo ya aide semblable. Maman, aux temps pour les latter. Maman, tu n'as pas le temps d'accuser les gens. Maman, tu n'as pas le temps de dire mobile nanga balesi kisi. Non, kisa bolingo ezali d'abord le sambo. Soit une femme de prière, soit une femme qui porte le bonheur à ton mari. Okomonake, malembe, Dieu va s'impliquer dans votre couple, puis tu vas délivrer ton mari dans ba lien spirituel, na ba esprit de famille, oser kangaye, ozomo na ba loi, ba parole de condamnation, makameze belé, oyo et salema na mabota na biso. Alors, voilà pourquoi nous avons que quand l'homme et la femme sont mariés, ils deviennent une seule chair, un seul corps. Donc, pour dire que spirituellement, il faut avoir un bon corps, moralement, il faut avoir un bon corps, financièrement, il faut avoir un bon corps, matériellement, il faut avoir un bon corps, donc d'une manière conjugale, sexuellement, vous allez na bon corps. Voilà la délivrance, il fait côté ba pilier wana pour que les ba na yo et bonga ozala iner de semblable ba papé belé ba sambela kate baza ba sanfoutiste baza ba philosophe ba lingi toujours ko tembe na mamba nzambe ba papé belé baza ba adepte ba politique baza wana pona kotala ba match baza na pona ba discussion même maman ko kota na terre na te téléman na lo sambo yaka na ministère chrétien mariage et famille. On va t'orienter, la chaîne de prière, on va te soutenir pour que tu gagnes ton mariage. Le diable ne peut jamais gagner l'enfant de Dieu. Légalement, tu dois tenir fort, tu dois tenir ferme à la lumière ba Anne, na ba lumière ya ba Sarah, na ba lumière ba Rebecca, basa la yo sambo, o ba comprendre ki baza ba sungi, ya mibali na bango, ba telemaki, pe ba tchaki, n'est-ce pas, kondima bango en jeu. Et là, comme il maman et sengelo comprendre par rapport à Onzambe azali kosa na biso bana na ye, il nous permet, n'est-ce pas, tous à la délivrer spirituellement pour que tu exerces autorité na biso. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de dominer sur les scorpions et les serpents et tous les esprits mauvais. Donc, si Jésus nous a donné l'autorité, c'est parce que la domination et l'autorité lui a été aussi donnée. La Bible dit, il a été élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute domination et au-dessus de toute autorité. Le corps la Christ a été élevé, Christ nous a transmis, n'est-ce pas, cette autorité, cette domination, maman téléma, surtout le sambo ya mwasi, ils ont le sambo, ils ont la puissance, ils ont le sambo, ils ont la nguya. Donc, quand Dieu aide ses enfants, aide le peuple de Dieu, au-delà de délivrer Bango, Dieu nous rend les mains puissantes contre nos ennemis. Quand Dieu vient nous donner son aide, il vient nous rendre les mains puissantes contre nos ennemis. Parce que les combats physiques, c'est toi qui dois l'engager. Tu dois simplement s'impliquer spirituellement pour faire, n'est-ce pas, introduire Dieu dans ton combat. Yango mama lokola aide. Olo lelaka. Ole lobo konezaka na litama. Olo banako mela masanga. Olo banako se lamate. Olo banako se murmurer. Mama kota na lo sambo. Kota na lo sambo. Yeba que le samode est comme ma délivrance na ndaku na yo. Toujours rappeler que thème où vous allez exploiter, les allez bongo, le mariage d'Adam et Ève, les leçons à tirer. Première leçon toujours développée tout lobby, la femme reconnaît que tu es insemblable à ton mari. Tu expliquer mon aide na hébreu et ninkoloba ezer. Ezer ninkoloba soutien, poutre, colonne, donc charge principal les hommes ma charge donc aide semblable nikoloba nani muto azali bouclier azali protection azo sungayo azali mosungi azali muto oyo azali ko soutenir yo dans les moments difficiles dans les moments normaux. Donc aide semblable eza na ma dimension nyonso hébreu asungi biso na kopesa biso mo otobengi Ezer.
yango tolobi awa nzambe mpe azali mpe kosunga biso, azali mpe pour nous exer. Tolobi que tant où Dieu vient nous aider, il vient nous aider pour que tout développer, tout misa ba capacité na biso. Et lo kaliboso tolobi awa pour que nzambe asunga et sengeli on comprendre que Dieu agit aussi d'abord na ko délivrer biso. Il faut oser la disposer pour oser na vie de prière pour koyeba lo lengeni ni ya kota makamka na nzoto te mais yeba ke bitumeza ya molimo. Deuxième élément tozoloba awa en tant que aide semblable parce que toujours l'accent nous ba dimension il y a aide semblable de tout quoi qu'on conclure par rapport à l'élément sur tozoloba awa ce qui Ève azalaka vraiment aide semblable pour na mobali na ye to azalaka vraiment mosungi ya solo donc on découvrir ce qui azalaka mwasi malamu to azalaka mwasi mabe mais to conclure yango boyete yango tozo développer eloko wana ba mame belé le lobozo perdre le loboza kolela comme la l'estomac, tout ça, ça sert à rien. Tu dois d'abord se réveiller spirituellement. État spirituel nous anini. Maman osambelaka volala, osambela pona mobali na yo, osambela pona bana na yo, osambela pona musala na ye, osambelaka pona santé na ye. Voilà, il y a des femmes qui croient que être au mariage c'est ça la finalité. Non. Le mariage, c'est le commencement de vrais problèmes, d'un voyage si pénible et long. Mais ce que bon comme ça liba na bino malamu et c'est bon respecter bon ba principe oyo tozali ko kende. Deuxième chose oyo seigneur koyeba que quand la femme comprend son rôle à part ko délivrer mobali na ye et sengeli a exercer bongo maboko ya mobali na ye ekoma makasi pona koluka pona kosunga libota parce que l'homme est le chef de la famille. L'homme est le roi de son royaume qui est la famille. Alors moi c'est Sengeli à soutenir mobali na ye pour que mobali na ye a exercé une puissance entre ses mains. Mobali azala mutu aza kolela lela te, mobali aza mutu oyo aza kolala la bapongi te, mobali aza mutu aza kotelema pona ko exercer maboko na ye koluka kobunda parce que nzambe alobaki mutu kolia na motoki na yo. Donc soko zola la pongi o mena bazododo l'exatan na théâtre, to l'exatan na kobeta baje d'hasard, je te dis tu perds ton temps. L'homme tu dois travailler, tu es intelligent. Tu peux avoir un métier, musala ya zoba ezalakate. Donc maman esengeli o encourager mobali na musala, kolobato na Congo musala ezate, et mo bato ba osala, ba ozu misala ndengeni. Et ceux qui musala eza na gouvernement te yo mon pourquoi exercer musala na yo. Donc il faut qu'on développe entrepreneuriat. Tout ça ce sont les capacités que maman yoza nango comme conseillère. D'autant que bongo Deutéronome chapitre 33 verset 7. Deutéronome 33, 7, et le Binabisoboye, voici ce Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-les vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. C'est le dernier paragraphe ici qui nous intéresse. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Maman, papa, yeba que ozana rôle munene ya ko jouer pour que mobali na yo azala bongo efficace par rapport ya rendement oyo esengeli apesa par rapport ya musala par rapport ya ko pesa vie et protection na kati ya libala na yo pe na kati ya famille. Le travail valorise quelqu'un. Muto ya goyi azali muto yo aza komona musikate. Il n'y a pas de son métier. Musala ya zobeza lakate. La musa mobali na yo. Telemisa ye. Que papa baningano bazo luka. Baningano bazo tambola. Yo ko valoriser biso au travers ya musala. Soutenir mobali na yo. Même dans le faible commencement. Réfléchissez ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre? Tous obligés biso sur ça la gouvernement. Tous obligés biso sur ça la politique. Tous obligés biso sur tout ça la carte d'entreprise publique à l'état. Tous obligés biso sur tout ça la entreprise à batouté. Mais nous pouvons aussi créer un système entrepreneuriat. Ça la moi business na yo. Ça la musala na yo. Tout le monde va payer anglophone. Pays anglophone, n'a habité ceux qui État américain en combien de sociétés, n'a habité ceux qui Royaume Angleterre,
la reine, la royauté ou les rois, au gouvernement britannique a combien de sociétés. Ce sont les individus de la valeur nakatia musala bango. Ce sont les individus qui travaillent pour donner de la valeur na vie na bango. Frères et sœurs, bisika yozali, tu dois comprendre que pour mobile na yo azana valeur, il doit travailler. Il n'y a pas de saut métier. Musala ya zoba ezalakate kaka biso batu ne tozalaka bongo bazoba tozala bongo bolole yango senga na nzambe a libérer mobali na yo apesa ye capacité apesa ye makasi pour que yo ozwa valeur. Tu n'es pas là seulement pour plaire, mais tu dois contribuer na épanouissement matériel, financier. Il y a les balles na yo, il y a mobali na yo parce que ozali bongo pilier ya munene oyo mobali esengeli a se servir nango pour que ayeba lolenge nini yako sala face na ba adversité nyonso koya na ba réalité nyonso koya na ba difficulté nyonso koya to bondelo ndeko mama to bondelo ndeko mwasi esengeli otelemisa mobali na yo o encourager ye dans les moments difficiles loba na ye kaza capable de créer ba oyo basala balonga baza batu lokola ye c'est que ye pas capable et on monaka mwasi ya malonga azali mwasi aza ko encourager aza ko accompagner mobali na ye non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, sur le plan du travail, parce que la vie de la famille, la stabilité à couple en dépend. Balobi na biso pe lisusu a balobi, l'Éternel, n'est-ce pas, sauve. L'Éternel comme aide nous sauve. Moi si pe lokola aide sengeli a sauvé mobali na ye. Totika likaka bongo na Deutéronome 33 toki na verset 29, 27 itina 29. Donc, Deutéronome, chapitre 33, verset 27 à 29. Ici, Éternel comme aide, azali ko sauver biso. Moi, si pe loko la aide, to exerce vis-à-vis à mobali na ye, azana pona ko sauver mobali na ye, na ba danger pe na ba circonstance ko affaiblir les autres moi me ba lebele ba zobela ba AVC ba choc baza ko bela ba estomac ba tension. C'est pourquoi moi si azo comprendre rôle na été au moins mobile azana ba difficulté azana ba réalité, mais toi tu viens ajouter ba futilité ba demande inutile ba demande des prioritaires. Pourquoi? Parce que les matu vu ba mona yo olingi vie à concurrence ozo comparer mobile na yo na batu mususu ozo comparer les bana na batu mususu nyonso ano ko sauver mobile na yo te contre bataille cardiaque, contre ba tension, contre ba problème oyo koya mi basi mususu ba kosa mi bal na occultisme ba tindika mi bal pona ke somba ko simba kiska po amonana ba pesa embongo atambona mituka a voyager po mama kinga na voyageaka. Maman kingani alata kitoko, maman kingani azala mituka kitoko, yepe alingi azala bongo. Non, la femme, tu es inaide, semblable à ton mari, tu dois sauver ton mari. Totangi bongo Deutéronome chapitre 33 verset 27 à 29. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit exterminé. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de bleu et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, les boucliers de son secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras l'air élevé. Et là, que ça intéressé biso na passage oyo, ils allaient mingi vraiment verset 29. Surtout na partie au balobi na biso, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre que quand tu es inaide semblable pour ton mari, tu dois les sauver. Tu dois les sauver sur le plan spirituel.
Tu dois les sauver sur le plan matériel. Tu dois les sauver sur le plan fonctionnel, sur le plan, il y a efficacité, il y a recherche, sur le plan de construire votre vie. Ndeko mwasi, ndeko mobali, papa, maman zolanda biso, mobali azali incomplet ça la femme. Notre zolobake maman esengeli au contribuer pour sauver ton mari, pour sauver sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de construire votre couple, comme sa couple nabino elengi, couple nabino efongwama, couple nabino elulama, esengeli ko travail, c'est un travail. Et belle tolula basi abatu, tolula kamibala batu, tolula kamabala batu, tolula kaba couple mususu, tolula kaba famille mususu, mais nzoka neza batu nde ba composer ba famille wana, o ba komi lelo za ba famille ba Bill Gates, za ba famille o lelo za ko ça la fierté à l'humanité. C'est pourquoi moi si a joué un rôle. Tout le monde a histoire même il y a président Obama, comment sa femme Michelle Obama a contribué efficacement pour que mon bal n'aille à comme président, puis a contribué efficacement comme premier conseiller à Mobali Naye pour que mandat mi balé à Mobali Naye et ça toute une réussite. Maman ko jouer na ba sentimenté, maman ko jouer na ba maturité, l'avenir de ton couple et ton mariage dépend de ta maturité. Tellement sauver Mobali Nayo, tika ba immaturité, tika ba philosophie, tika bi yoka landa liloba nzambe, viens na ministère chrétien, mariage et famille. Nous allons faire de toi une femme excellente, une femme pleine de qualités. Toko peso ba capacité nyon son maman et sengela zanango pour cause la une meilleure épouse pour ton mari, ozala une meilleure maman pour tes enfants, ozala meilleure sœur pour tes frères et sœurs, ozala bongo meilleure belle fille pour na ba bokilo nayo. Papa, yaka na ministère chrétien, mariage et famille, nous allons t'aider, nous allons te donner orientation oyo à la lumière du Saint-Esprit. Et vous savez, parce que tout le monde veut être spécialiste en tout. Non. Et l'okonyo sonza masato yekolaka yango. Bolingo ba yekolaka. Kovana mwasi na ndako ba yekolaka. Kozala papa na ndako ba yekolaka. Kozala maman na libala ba yekolaka. Kopesa ban éducation ba yekolaka. Voilà pourquoi les ministères chrétiens, mariage et famille, c'est pour soutenir, parce que ici, à l'Ibo Teza Kobeba, le loba kuluna partout, le loba anti-valère vendi partout, le loba maman ba komi na ba vie moko incroyable. Donc, il faut que zongi sabat na ba principe, que zongi sabatu na réalité, ndenge Bible zongi et sala, ndenge nzamba sala libala, selon Bible. Yango yesalobi, au départ, au début, il n'en était pas ainsi. Donc, ezalaka bongote. Donc, et sengel tozonga na ba bon sens, et on te lobi que maman joue rôle na yo, ya ko sauver papa, ko sauver les bala na yo. Yamboto zo bongo point oyo etikali na lingi to na bongo na no clip chrétien moko les temple biso to mena moi mai po to lobi le lo mingi nzambe apambo loto na clip oyo pe to kutani juste na sim. Olingo na yo pona ngai mawana yo pona ngai yawe osa bolingo yawe osa malamu yawe namoni na miso birakana yo olingo na yo onangai mawana yo onangai nyonso ya yo ekomi ya ngai elonga na yo ekomi ya ngai esengo na yo ekomi ya ngai kimia ozali ekomi ya ngai bokonzi na yo ekomi ya ngai kembo na yo ekomi ya ngai oza bolingo nde kombo na yo molamu na yo mpona ngai yesu kokaniso osali yango na nkonzamba bongo yawe namoni
na yo bolingo na yo mpona ngai mawa na yo mpona ngai nyonso ya yo ekomi ya ngai nakomi molongi esengoki mie na motema yo ozali papa olongola maladi obenga na susi osilisa kolela na kati na yesu olatisanga nkembo na yo ekomi ya ngai yawe Voilà, pona kosilisa na mkola lelo tozozwa point moko rapidement otolobi ke maman il faut à protéger mobile tina même ya aide yangwana ezer protection assurance bouclier aide poutre maman il faut jouer rôle wana. Alors toke rapidement na psaume 33 20 et puis totika mukera na psaume toza psaume 115 10 toza pe psaume 146 5. Ici quand aussi ça rapidement, on n'a plus le temps pour aujourd'hui. La télévision c'est le temps, toke bongo na psaume 33 passage musu otanga na ndako na lobi psaume 33 20 psaume 115 10 psaume 146 5. Tozu psaume 33 20 et le binabiso boye. Notre âme espère à l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Tu vas lire les restes chez toi à la maison, dans le psaume 115 10, psaume 146 5. Donc, balobi nabiso a notre âme espère à l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Dieu a transmis opportunité, pouvoir, mususu et pas à moisi, et pas à mobile. Pour que moi si a joué rôle naie, il y a kozala bongo secours. Maman ozali secours pour ton mari. Maman tia mobile nayo loko la principale intérêt nayo. Dieu t'a donné les plus beaux cadeaux, c'est cet homme-là. Cet homme, Dieu t'a mis à Tiob na pembe naye, c'est pour que tu puisses l'aider. L'homme seul ne peut pas stabiliser tout. Voilà pourquoi le Seigneur qui kotuana elongwa et sala moto pour que motoana ayan appui. Maman ozali secours de ton mari. Maman ozali ezer. Ozali poutre ezali bongo eloko ezali ko mema poids ya toiture ezali lokola nini otobenga ngo charpente. Toiture peut vendre na tol peut vendre, il faut charpente ezala malamu. Maman ozali charpente ya via mobali na yo. Maman ozali protection mobali na yo. Protège ton mari. Yeba nini o mobali na yo aza kolia. Yeba muninga na badinga ya mobali na yo baza banani. Yeba que mobali na yo tanga zo sambela te, tu as une responsabilité de prier pour lui, ya ko persuader ye, ya ko bonela ye que papa la vie sans Christ c'est une vie sans succès, sans épanouissement. Maman zala ezer, maman zala mosungi, maman zala moto zali secours. Et les lomi ba les belé bazo souffrir, c'est parce que les femmes n'ont pas encore joué leur rôle. Joue ton rôle en tant que la femme, en tant que ezer, en tant que inner de semblable. Voilà pour aujourd'hui, on s'arrête ici. To lobi nayo, to zali disposé pour vous. Biso to zali bongo mariage pour la vie, ou zali émission et salemi na ministère chrétien mariage et famille. Voilà ma sœur, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Voilà mon papa, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne. Tikate onyon sezaba projet monguna pona ba vie na bino, pona couple na bino, to pamela ngona kombo na Yesu Kristu. Rendez-vous to so bongo mukolo ya lobi. Tikate kimia ya Nzambe eza mitema na bino au nom de Jésus-Christ. Amen et bye. Na ebandeli moninga
kosala kilola aikosala mokili asalingisi na mai aikosala nzete asala damu na eva. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te. Na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo pe tosala semeki na yo.